Ngatango koketa ye na moni ya benginga koketa ye place ngana izala ki to kutenga ye. Tango ye mona muno koketa bina nga na benga mwasi ya pululu sina mona benga mama. Ngabi malama bina ngabi zali babina zali mekoni na ndena tulongwe kangana yo awa na okenda benga mwasi ya pululu na kipona ketikile pe biloko na esima na ketikile mama do. Ngana yebika ndinga lubaki na ngabongo na yebika seke basilana. Sikuna kamwe na mona boye mama na bengi ngeza kipozala na yebiti pozala lenzi boye mama do bengi mama na bengi ngai singa biloko bazwa te. Kolini zaki mbale to no mbale. Bon kolini ngezaki ezaki ya mbala ki on met ezaki na nino bakanga bana ezaki ofonga. Biloko bakangela awa. Scotch. Scotch wande ne bakangela ki on place ezaki ka ofonga bongo na jipe. Ena kombo no kombo. Ena seki kutu ba kolini zaki na kombo deja. Teki bakomba lobi teki bakombo ni osona polo na moni kombo na nga pesinga na jipe photo. Bakangi photo ngapi na send post na sengi mama na merci ngapi na yebika na senga merci ka kotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana. Biloko nini ezaki na kati ya kolini wango? Nga biloko zeli na kati mama ngo pe na abenga inga tuna ngo zoki biloko nini esiki na bina zui robe moko na zui na ilamba moko ya foulard na moko ezaki ya buka mapeka na foulard na zui na biloko matoi na kati. Mais ça au consommer que bakabela ki oye moko kokete na bongo. Bon kokete abaki ya pesinga sali. Na continue. Ndenga yake abia nga saki na peso lokwa yango. Na yoka bika sori mama da benga kanga bina nga biloko na biso batindeli biso ma kokopa benga kinga na ndoko ye baskote biloko nguti wapi. Na yebi pe mundatinda ngo pete na seka mama merci na kolio tindeli mwana yebaki na ngate wapi bandila kindenge ni. Moi zaki na mois de décembre na février au 14 janvier. Et le jour na janvier. Vous avez réponse à maman. Et na donné la conférence les cas voice na maman merci na bika maman merci sinon il y a tindé limite. Tant moi moi continue dans les réseaux sociaux qui quand même temps on benga parce que tout le monde nous a bénéficié à vidéo pour y aller. Au temps on benga yé pour passer de temps pour nous ça on peut ça mutu na yé quoi. Pour y bio à même de poli. Tant on va me dans les réseaux sociaux. Au temps on se l'année déjà bon la solennité pour nazali coquette. Voilà bengi la wana. Coquette benga anga na côté numéro na. Déjà ka bengi, on moni ka bengi numéro mais le quoi na petite to ba bengi nga na yambi esi. Lobi na ngopela mona so bengi nga. Na ndo ye bati ko ka mona bengi ni. Bo ba bengi okala yebite ko za msulu mwa eloko mwa mukie mwana tsepe makanisi. Exacte. Na moni ka tangwa ye ayini nga mwana. Azitsenga biloko. Bona ibili solo ne kuteke bande pana bango pe tanga na boza mutasuka ponga na yeba ite bo ba banda pana bango ponga na yeba histoire wana te nzomona kotanga bengi nga na yebita nga lobi na ngazo ya pana bango seki ya kosila ni na bango bango de bayeba ki place biloko ne kutaki bando solo bayeba ki déjà makambo ko nga na oka makama ngada zo ifsanga abina nga biloko bango bazwite Kubu yuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo Les kings Nakutani na jeune homme oyo na diple Kote na ye Lokola baton époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune Les rois des blousons Ase kaka na ye kaka O azalaka petit mite Marcel Socia Kasi kolukela ye Mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin Cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi race vainqueur mère Pichu asi akangaka dina moninga ya Brigitte opelela mama na Sarah Yo
L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Aza mama nanga veve ya papa Dodonga. Ah, okay. Nga na insiste apesa biso numéro. Mwana wana apesi biso numéro. Bon, tokoya luki. Tobimi na mwana. Lere mama do atindeli biso ba voice ndenge bandi ko leka na ba telefone eleki pe na ba telefone na bana. O bilamba oyo ya lati na tournage. Bazola kisanga, bayekola kisanga mama tali. Mwana tali. Mama umoni moto oyo aza kozongisela nga réponse alobike akei tournage yeyoti. Yenda azali na fenêtre po mama yo reconnaissaka bato te okanga bilongi ya bato te yo fi yo aza kozongisa ke akei sika sikoyo na tele tokutani soki Lolita soki Coquette mais mwana alobi ke ye oyo moto aza kozongisa réponse na kati ya ndako ozali na fenêtre Nengai mbala moko wana na ko retenir kaka na ko retenir longite siko mwana lobi yo te yo donc si mon Coquette alors sinon que Coquette qui tournage mon Coquette parce que Lolita pas tournage donc yes ko mwana moni Lolita na ba image wana wala ti bilambo balobi ya mama do alobi oh mais yeyo toza kosola na ye yo toza kosola toza mina biso c'est ka zai ko bata na biso nga ki nga no se ba mba zo zo bo ma kunya na ki maintenant kulanja mama kokote na lobi ke Coquette lobi kama lobi par exemple na réseaux sociaux a fait ça sur le wana te bino maman je pense que le roi vous allez toujours uni pour yoki message wana bolobaki bolobi na mukolo kutatinda ki bilamba nini parce que non alobi te que pardon nga lingaka te likambo oyo nalobi te panza po bino te boza boye panzana nanga naloba oyo eza juste nayeba osamba nango abi te ka opesa te libela alobaki na nga boye koko nde na sambo na opesa lisusu te nga tuni opesa lisusu te libela abi te il faut asala émission abanda prouve biso na biloko eza na kati na kolia moko na moko ya mwasi adadi kamba deja azwaki etikali lokola 8 oyo babe ezalaki ya 9 personnes pourquoi mwasi adadi kamba azwaki seke etikali 8 aprouve biso na bakoli moko bakombo na biso et le reste oyo etikalaki wana akopesa nyonso donc opesa biloko nyonso tumbala moko mais il faut asala nano émission aprouve biso nde makambo oyo epanzani oyo azo pas prouve biso ke azwi na ye eloko ya motu te yango natunaki nga parceke bachemise oyo olati wana o mama na amoni akosi ozongisa mama do bachemise wana ye ayebisingaka ke makambo oyo nanu ye mpe face a nano émission alakisa bato biloko batindeli biso ke azwi na ye te nsima aopesa on est une question au lobaki au bambeleki na réseaux sociaux qui est donc sur côté là puis ça va moi pour les explications mon Coquette na biloko bengi na téléphone na biloko ndai batindeli biloko plus o ya lati na nzoto wana eza biloko oyo mo bakola ki Coquette biloko ya mama wana eza oyo akwimba ko même sur la mesa na yemo ko na o sepela na mo olata et mo ngana kamba ki biloko Coquette lati eza biloko ya mama mo zo kamsa na côté wana est-ce que maman mo bino boyebiete pour avoir sur la ligne na Coquette est-ce que ba chendo na compléter parce que na mo ba photo sur Coquette bimisi ayaki orphelinat
ai l'autre qui biloko mingi na fait na acheki na statut na là na éviter faut tout que bato ba monto e classe biso na makambo ya dike apesa ki bino so disant eza na bakombo kokata mi apesa ki ye apona donc oyo sepelisa ye azo c'est ça bon kasi ka ngape omoni ngape tana yoki bongo wana na kati malobazi ya saba ngata na yoki bongo ke mama wana alobaki nanga na pesa bino ya bino o bakoma alors o mususu wana ya wana mona ilikuwa sasa ilikuwa mata na tikaki na yebisi mama wana en tout cas solola na koketi ye moko azwa biloko o ya biso aya kopesa biso ozo comprendre nde mama ngo pe alobaki ke kanga ya a répondre mama ke carton na pesa su mobimba te ba vo ezali bo Hollanda carton eza su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton ezala mobimba ne ezala mobimba te biso toza na magie te toyebi pete ke batindelaki biso biloko koketi nde mobengi mais kobenga na décembre kobanda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te mpona koyeba yango na février awa mama wana nde ye moko mokolo biloko nde aye kobenga biso soki mama wana pete nde toyebi pete ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai nayebisi nga ke place na fungwami mpo na moni o natiaki na kati ya koli na yo na mbalaki na moni yango alatiaka mosala nango teyaki na biloko mosusu atiaki soki ya mfragi azolakisa mwana mobali moko soki azalaki mobali na ye mponga mpe na batelefone nde mofo linete mona mobali yango alati yango bon wana nayebi te soki wana nayebi te te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya misu papa Serge aza na kati te non alobi fille moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa Serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa Serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngati alobi kaka motu moko palati susu ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngati oyo alobaki kape na yokaki na koli ya mado ka blouse oyo oketalaka ya kotourne nango nde yango ye mpe ayebisaki ngai nde namoni blouse wana ya mamado nde eloko esalike natuna mpona nayeba soki bozwi obie bozwi donc yango moto elamusi ye donc ye mpona ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na nga mpe te boyeba nga te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni kokete akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya mamado ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika mamado koli moko eza awa loba koli moko eza awa mais na obenga bino ba dimanche mo boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosusu ekokozala mbongo ntango mosusu ekozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya coquette na nde tokomi février namoni appel ya coquette te moto aye kobenga nde mama wana mpo amoni bilamba na ye coquette alati aojoue nango wana mama wana nga mpe ntango namoni ke coquette asali lokola mama do yo moto osolola na ye te ngamu nasolola na ye namoni biloko moko lokola bien te nazongeli ka ye mama wana parce que ye nde ainformaki ke biloko na biso ye atini mama nabengi coquette ndenge azolobela wana nga amoni yo mosolola ne yokolo biloko aya otika yango ezela nanu te koko alobi te ke babaki bakabeli non
nakoloba bien mpesi tozali sango epanzanaka makasi nalinga likambo na nga tokende nango ye eloko nga nasoli na gisele na gisele ndeni ozwi abi ya koko nazwi robe moko soki na deux blouse na mwa biloko moko ayebisa ye nga mais saki nde kokete alobi akabelaki nga kokete alobi te akabela biloko nyonso alobai kaka na sak c'est tout. Kokete abengaki nga ngapi nayebaki te makambo ya biloko kokete abengi nga alobi nanga mama gisele oza wapi nga na explike te place naza jour bango tokutana tokutani te aye kobenga nga alobi nango nde aye koyebisa ngo oza plepesi esika nazalaki ye apesi nga koli nanga yaka apesi nga koli nanga abi nanga te esala rose oloba mama wana ozwi biloko tukanga mpe foto mama wana amona biloko oyo mama mpe nayebaki ye te nayokaki kaka sonde mama nde abengaka nga binanga biloko na biso batindeli biso maa kokopa abengaki nga na ndoko yeba siko te biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango mpe te naseka mama merci na koli otindeli nga nayebaki nanga te euti wapi ebandelaki ndenge nini nazongo na janvier ozalaki te réponse ya mama te nazongi na kote aseleka voice nabi mama merci nabika mama merci esino ye atindeli ete asili nango Alors, tant que moi, je continue dans les réseaux sociaux, tout quand même, on baigne parce que tout le monde a bénéficié de la vidéo pour y aller. Au temps on baigne ailleurs, pour passer le temps, on y a autant de baigne, il y a autant de tout ailleurs quoi. Pour y aller, il y a un de zutoli. Tant on continue dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, temps on s'en allait déjà. On a solé n'était pas dans un numéro. Coquette. Voilà, baigne là on a dit. Coquette a baigne à un compte c'est le numéro. Déjà ka bengi, on monte ka bengi numéro mais le quoi na to ba bengi nga na yambi esi lobi na ngopela mona so bengi nga na no ye bate biloko ngo eza ndenge nini bo ba bengi oka na yebite ko za msulu kwa eloko mo muke mwana tsepe makanisi ezate na moni katangwa ye ayeli nga biloko wana azitse nga biloko wana okay lenga na tuza mettre sima muke po mama mado nde asinelaki oke biloko bakoli ye pour que je biloko na yebite tant yo babengi pa pocket oke ozwi babiloko na yo nayebi eske obengi mama do bato mama do bakoli na nga oyo ebengelaki ngai deja nazwi yango nayebi te elekaki ndeni nga ntango kokete aye namoni abengi nga kokete aye place nga na ezalaki tokuta ye na ye ntango aye ye mona monoko kokete abi na nga nabenga mwasi ya pululu nsima mo nabenga mama ngabi malama bina ngabi ozali babina zali mekone na nde na tolongwe kanga na yo awa na okenda benga mwasi ya lulu na kepona ketikile pe biloko na esima na ketikila mama do nga na yebika ndenga lobaki na nga bongo na yebika seke basilana sikona kamwe na mona boye mama da bengi ngeza kipozala na yebite pozala lenzi boye mama do bengi mama na bengi nga bisinga biloko bazwa te otomona pona yebi lisolo wana ekutaki ebanda epana bango mpe tata nga na kozala moto asuka mpo nga nayebaki te mpo bakobanda pana bango mpo nga nayebaki histoire wana te ozomona kotanga bengi nga nayebi tanga alobi na nga azoya pana bango seki akosilani na bango mpo bango nde bayebaki place biloko wana ekutaki bando osola bayebaki deja makambo siko nga naokamata mamado azoyebisanga abi na nga biloko bango bazwi te kamwe mbala moko Coline ezalaki ya mbale to nono mbale bon Coline nanga ezalaki balaki yo me ezalaki na nino bakanga wana ezalaki ya ofungwa biloko bakangela wana scotch wande nde bakangelaki yango place wana ezalaki kaka ofungwa bongo na zwi pe atiaki bakombo alobi atiaki bakombo nyonso na likolo namoni kombo nanga apesi nga na zwi pe foto bakangi foto nga mpe nasengi poste nasengi mama na merci nga mpe nayebika nde nasenga merci eka kotinda mpe bavoice nyonso ya bato na bafoto wana pa mama wana biloko nini ezalaki na kati ya kolina nga biloko ezali na kati mama ngo mpe abengai nga tuna yengo ozwaki biloko nini esiplikaki ye na bi nazwi robe moko nazwi na elamba moko ya foulard na moko ezalaki ya buka mapeka na foulard nazwi na biloko matoi na kati mesag oconfirme ke bakabelaki oye moko kokete bongo bon kokete abaki apesi nga saki na compte na ye ndenga yaki abi yanga saki napesi lokola yango
appliquer que avant apesa bino biloko po asala na émission bino kozwi yango ndenge mpo na nga nakoloba boye omoni mutu na mokili mpo otambola malamu fo kozala toujours semble po biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te kokete aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki na ndimi te ke banda le 22 décembre wana kokete asolola na telefone te na ndimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ekomi obimake alataki ye moko palobiki apanzaki déjà carton eyaki mpona nkombo na yo te ye mpona nkombo ya baveve ntango déjà se apanzaki na ndimi na nga te ke eloko moko ya malonga ekozala lisusu mpo na nga eza problème na ye na veve oyo wana parce que ezalaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezalaki ya veve wana koli mutu akangaki afuti agence ezalaki ka veve wana alors Coquette ausila na kaka na mama wana parce que biso pe toyebi na biso te tosali ka émission mpona mibali na biso na badate na bango ndenge ekokaki comme d'habitude ezalaka bongo mpo na loba yango tozalaka basi ya baenseignant te nde toloba yango tozalaka yo ya biso eleka kaka fo botala yango partout eza bongo mokili mobimba tolobi mama asengaki toloba soki tozwaki biloko mama wana mpena insistaki bosala émission boloba soki po alobaki mwana na moni ete akomosakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki alors biso ye ope bomoni biso eza mwasa mundwere aye te na sina expliquer bino po mwana beli azwi biloko te Zizel pe ye oyo azwaki ya ye na kasi bomoni boyoki pe ndenge alobi me ndenge tovandi ya biso nyonso tu moto azwi biloko aza te alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso pe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko pe motindi biloko basola kaka na ye alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki akolobaki biloko na ngai azongisa na poto kaka ye soki akolobaki ekomisa biloko parce que kokomisa wana se asengaki yango déjà avant mpona biso to ekomi te atindi biso boloba parce que nakomomona yango baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko te tozala place pe ekomela te alors ndenge eza wana nakopesaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesaka nga confiance toyebani te kaka na mongongo mo nde tosolola na telefone totika osolola ni kutu na whatsapp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na whatsapp ata mokolo mo te na normal abana ntina mbongo alobi bandeko na nga moi des autres déjà mama do eske nakopesa confiance na ntina mbongo na confie mutu moko so mbongo wana ye opesaka po bakabola na famille na po papa na biso abelaka banko eleki azomona mbongo te mwana mwasi wana aotina mbongo epa na nga nabengaka garçon wana soki ka mbongo wana ye nabengi garçon wana aouta njili aoya azwi nabi oyo yakingandi ake nango apesi papa mwana mwasi so aza mbongo te osenga ngali msu mama do avanga futa biso lukelanga mutu kuna adefisanga nga na banda kodefa mbongo epa garçon mona misana ni na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mukola otinda na zone seli garçon mutu mo pe na Allemagne même no wazuluka telefone no wazana mbongo te no tina pesa ba nièce na otinda mena mona eboete ngai na pesa abatwana mbongo moni mokili bonga bongo wana eza conseil na opesa na mutu mo te na opesa neti na bato ebele po conseil ato te mwana so pe mutu azangi na litoire oyoka lekaki asali nini akangi alors mokili tosalaka mabe te tolingaka tosala bolamu oyo nalobi ye alobi ke akoya nango ke asala nano émission kasi ntango azosala émission ezalaka aboye te ngai oyo naosala émission nalobi biloko na bango yango nasalaki nango eloko te
mais neti ngama do so na moni on keza ba fongolaki na ye ba scotch wana ya poto nde ekangaka so na moni ke ba fongola na ozwa te parce que na zai pe na posa biloko te neti ngapo na ngala pa na nga eke na moni ngo eza déjà touché na ozwa te na en tout cas tu es touché vous posez question na ngapo na nga selon nga surtout mutu mama moko mama yo mutu mutalo bapoto yaki mutu mutazao Bako yana évité yana évité po eloko yaki depuis décembre abenga ngai azobenga we dimanche tokuta naye bozwa banda wana pe na bosa nga bangu bakangi dati nga na bosa no kuna dati wana décembre ezaki dati siko lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi lo moko nayebi te eloko nini ye alingai kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tanta monike moye nabenga so bamama eza te osoki abengaki na maladi nde wana toyengeka toya tozwi soki mpe amoni eke maladi nanga moye te yango natunaki aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na okotika mais lolita mpe lolita yango azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance kokele napesi yo confiance nayebi ke tant aussi c'est émission oya na baveve baolele bafele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana baboza ata ba 45 po kokete mpena 45 orphelin balelaka na nkombo na yo ngana omona oza trop jeune epesi nga mpasi me nga napesi na nao confiance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mama do alobi so eza nango kaka ya okanga mama do ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya ofungola ata mosusu bato baobanga bayebi te tokokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati boye eutaki pa kokete na tolati biso nyonso moto ayi motakalaka aza te soki okoya nango soki mpe okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ngata oyino nango oyo nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka oyoki nga tozoreve naa na confiance na ye aoya nango déjà eyaki koma deja kuna euti aéroport euti france ekomi kozwa na biso mpona nga na oloba kokete amwana aza mpenza mwana alors mwana moke neti kokete parce nga na kimama na nga na oloba mwana moke problème nini tokozala na ye nga na yamba ekutu ntango ayaka kosala nanga émission nazali kutu prête te nazala na matanga kokete asala nanga émission na lingwala epai ya mwana ya malilo akufela ye mobali nde nakendaka kovandisa niese na nga nayebisi kokete naa na ndako na nga te te mama place no toza na oya ayaki alors nandimaki kosala na ye émission nasali mibale bémission mibale mbala moko amonaki gentillesse na nga amona nde nayambaki ye na esengo nyonso ke koloba problème émission nde kosala na ye mbala liboso yango wana me kolobaka problème ya nini nga ndenge nazali awa lelo soki bato bayebi nga eza oyo mobali nangaki moto ya maboke ya nde babengaka biso bato ya maboke baaventurier alors kokete aza mwana asalaka mosala wana problème nini toza nango eloko eza te oui bato mpe babandaki kobenga nga namoni biso basali na kokete nasepe ndenge olobi nga te place ndenge ozoloba wana mpo basango ngo ekendaka balobaki
Et puis que balobaki aza motu mabe nani tomona mpe balobaki te mokolo nga na omona balobaki aoyeba ngai kaka tomonana tovinga asala mpe mission na coquette nga coquette nakutana ye na ye nakobaka na ba novembre abenga ye ngai tokutanaki na ye na toison d'or bon naboyaki korépondre ye nazalaka nano na kanda na ebandeli mpo babaki azalaki parmi ya bato balobaka natuni mpe ye mpe yebisi nga alobaki na ye te comme balobaki yango mpe tomonaka na biso mpe ye te na ndimi na ngai mwana bato alobaki na ye te siko kanda nini tozala nango tosola bien ayambanga mpe bien après émission tosola mpenza bien bien komi voice epanzani zelo mobona na lobina ni coquette abibini bamama bolelelaka ye bosengaka ye bambongo bino bamama na bisika nini yango bosengaka sengaki bambongo akabilaka mpe bino mpe ayedaka bino amundo kona timo inactive mobo ya mfere ye bino bakabilaka bino me makambo ne bomimele lokola so neti ndenge nini nayebi te numéro na toyebi te esika vanda toyebi te toza ebele moni baveve ezaka ya biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te na mosu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokoanga numero nekutuna nango nasala na émission mais soki nakutani na eboye na nzela ntuka na mosu nakoyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission kaka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te ndenge ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fo ayeba eloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo netanga mipamba te parce que ayambaki mpe azoreconnaitre ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili eloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso me neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa osolaka na kolo biloko ata lelo oyo kuna obakisana ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato oyo atindelaki bazwi te siko biso neti ngambo ngape moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre naoyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo moni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso po wana ekomi ezalaki coquette akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama wana po mokili ebalola ngo kaka ndenge ebele ebalola ngo ndenge ebele ndelo na question oyo bino bolobi ke coquette alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna coquette ngana nakomi wana te mpona na répondre coquette po omemi yango mwa molai pardon nga natuna coquette okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana obien nini onaye mpe baveve yango te lokola baveve yango basenga po oyebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni komba moto asengaka yo wana na raison longola oza na raison baleki motuni bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki
ya bikende bizunga nzo andi oyo banda okalkile mbongo na oyo ya pesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baorfele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo kokete wana na raison mama longolaka akombo ya motu arécupere mbongo no na bakoli wana biso ya motu tosenga na biso te nayebi te oyo osala yango ngai ntango oyo basenga ngai nde koko oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ezo comprendre mais neti nga boye nasenga na azodébrie vite ndenge nazwaka oyo yanga bana na ndako neti nga na bana nanga na ndako natungisaka bango te nawatungisa te parce que naotala nano na bibano basala nano lobi na nga nsima na bandi otungisa bongo kokete osenge mbongo na ndako bana nzala kokete kutu moto aye sanso akufi kokete azali nao na makambo te sanso akufi ekomi mikolo ebele bambula ebele nde kokete akomi kosala mosala oyo bongo naolelele na nini naolelele na nini arécupere biloko ya baoyo balia bambongo na ye oyo asalisaka o mama wa mata mwa matembele eza te alanda Voilà, merci beaucoup. Maman, tout le monde est sur la souka. Dès que mon coach m'a cassé, l'artiste est comme ça, par responsable, va contacter nous quand même pour continuer la situation. Bon, neti ngai Mastor, oui. Neti ngai Mastor nada. Parce que nga abandon jouer pas na ye, en tout cas télémé na inga. Il vraiment invité à nga ne pas problème polémique. Ayi se nga vraiment koko na meka ko ka buzo ate. Donc na yo kate olataka déjà. Na moni loko to bomana te zape mtaliboso te azwa biloko akomisa te. Donc bazape belé basala ngo na bambongo ku. Donc ngande Mastor na ndongo tuni pour la président. Benga kinga de la inga de yo ka. Responsable du groupe, soit président, soit collègue, à contacter quand même pour montrer. Bon, ngai Suzy Bantu. Suzy Bantu ebisenga mandu makambo na oyoka. Mabolanda ona malembe, ngabi eza likambo ofinga mutu te, nini te mais mama ngo aza ko insister ke atinda biloko na ye ya solo. Vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde loko tosali lelo ke tozwi biloko te Ok, pour nous il y a un message particulier pour lancer dans la pocket pour tout ngai na uyebisa pocket aza mwana ba na age na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai na tiao namotiseli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te amitungisa oyo bamama toza nde na problème moko te ya kokange na motema oyo koketi asali eloko moko eza te tozoloba bango kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama boconfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango apa sa toza na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kini. Voilà, merci beaucoup. Togo, nous avons un souka pour la date de partout, dans les différentes chaînes. Il y a mis les fameux numéros de la compte de bête, on se revoit au prochain numéro. Est-ce qu'il y a un numéro pour qu'on fait ça? bobenga ba mama mama moko aloba oye akanisi otuni conseil no koma ezala teke ba mama balo yo nyuso na jodi mo po balobi ke ba mama baza ndeko bayokani na bato mosusu bana mokete mama moko aloba likanisi na ye bayeka po bamona na te moko eza bongo ngai mpe na lobo koketa aza mwana oyo biso oyo toboti aza mwana biso mpo na ngai nalimbisi ye makasi aza mwana biloko ya mokili tokokufela yango te obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boyeboye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te. Maman, pour ça.
ka ndenge wana kolo biloko asengaki ke soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi ifo toloba parce que ye mpe eza pele ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde bayoka elobela bato nde pele mosusu baoloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama oyo atindaki ye biloko parce que so ezalaki eloko moko boye koketa ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe ka moto ayambaki yango ye mpe ka moto amonaki alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana nga vraiment naza na problème ya kokete wana est ce que bilo ezalaki na kati nayebi yango tozala nano na problème te mpo so naye na problème nga naleka na émission na ye te na biloko mpe kokete naza nanga na problème nango te nayebisaki galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyo eyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko kutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te eza kambo akanda te na nakanda te so omoni nga naleki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tu ke oyo biloko na ye ezali so amonani te omona bien te nga déjà fifika 14 déjà ebisa ye nga bikoko ozongi bakoli na koti te bakoli biloko ezali boye nde naza boye lobi mpe naota ye kozwa biloko epa Rachel Mukomeni auti ozonga kutu naotozwa biloko epa mwasa papa Adrien Mangasa naotozwa biloko nanga pa Rachel Mukomeni na biloko eyaka ya nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala eloko osali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance ocomprendre lelo apesi yo bilamba loba koloba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koloba noki nangi nasomba lopango moko ta mosusu na okita te sombelanga mais ata soki asali yango te soki deja osalaki monika nde esango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te nde moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende mokili mambo ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango ba ate asali bien donc ngo mpe sa confiance ngai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so ngai asala problème yaka a partir kaka ya likambo oyo osali lelo na mpo basoki oza na fiancé so aza moto neti abanga amini akobanga biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga makambo ekobeba belle famille mpe mosusu bazala badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino bien mais so alingi adiembela alokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makambo ebele. Bonjour, bonsoir à notre cher internaute, vous qui nous suivez de... Attends déjà que tu es au Panzana, c'est na fongola, boina boina boy. Maman na bitenga na tine biloko na pona 9 veve na mwana orpheline na bino moko wana de la paix. Na tina on pona koketa kaboela batute ezaki ya bino 9. Na ndenga expliquer nga tine linga vidéo ya carton. Ndenge carton ezalaki alobi na kanga ba koli na kati ya carton na tia ba kombo na bino nyonso. 4 colis ezaki na kati on a kanga ya mike avant benganga kwa bengangai jour on a pas otikela nga bilo abina nga na bungisa ku tulimero na yo na ziku tulimero ko zo pa mundu nde na bengi yo to ba pe numéro musu pesa o bengi no pe bu tiki on pe za bon est-ce que ozo ma ozo makati na koti sa mute po moni mtabe mona zo tikolo bilo ozo mona ye pa bina nga numéro no me na bungisa kwa mona na zo zo yo te na zo numéro na zo ko le otikolo bilo expliquer sika naza era ye ayo kotikela nga bilo tanga ebisinga na okepa mama mususu nga na yebaki ka lokwa yo kotikela nga boseke po okepa mama na oketikela bango ozomona siko na yo kama mama daba no benga nga lobina nga bango bazwa bilo tenga ko mexa kinga lobina nga akoya kotikela bango bilo ozomona siko na mona ko bilo ko ndaba ndiko benga nga ndiko tuna nga bilo ko zoki biloko nini ozoki bilo siko na mona siko makambo yindi siko ko migrave
mais na bakoli ozaki baremarke mpe ke biloko mosusu eza ya kozanga nde na explikaki mama na kati ya koli ndenge na lobelaki ye abi eloko moko eza de ton côté c'est bon na kati ya koli na nga apaka lipapa mais na koli na nga nde etunaki nga mama nga abi na nga yebisanga biloko ozwi na explike alobi eloko moko te abi na nga kaka lipapa nde me napesaki lipapa si yo mama na yebisenga kaka yango wana na mwa biloko abaki natiaki biloko moko pembeni mpona bana peut-être po mwana ekokoka ye na bana na bino bapo bazwa ntango bakete mo elamba balata wana ni mama ye moto azo explike nga mponga makambo oyo nyonso tie ebanda nayebaki te dayo komaona onka mo mama do ntango ye kobenga nga tuninga kokete aye kotikolo biloko nga abi te makoko babenga kokete aye kotikolo biloko nayebi wana décembre bon lokola nayebaki makambo wana omona motu mosusu akozala misuka mo elamba mo bia chemise tomona pe moto akotokakoza te bikoli wana azoma chemise moko na kati nanomona okaka bona nayebaki ezalaki kolia monene basalaki mpona biso nyonso nayebaki vraimen histoire anga te siko ntango nani mama da bengi nga explike nga ntango kola bilamba abenga tindeli nga carton wana ndenge ezali mpe sikoyo moyeba senga tindaki biloko mpona bavevi nyonso mama te relation oza na mona mama kokesi mama Coco, c'est vrai que vous avez apprécié la relation que vous avez avec est-ce que vous avez ou yebi makambo là où c'est passé maman je les connais mais nga coquette relation que vous avez na yebi car ça va théâtre na ba émission donc nous avons un problème là été tout ça na té tout ça bien mais ndé to jorateur benga na te quand to benga na te apaka benga nga ntango makambo ya shiko polinga ekokisaka mbula moko nde tobenga tosolaki apart ça tobengana mpe me toza bien bon sikoyo koyeba eke batindela bino biloko epai ya serle L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.